Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci, il y a Mikolo, baza sérieux, baza sir na makambazo, ba pesa le kutate, ça ba vérité. Kokonga na te, kokonga rumbate, kokonga rumbate. Ça va site moko. Image ya Congo. Coin. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nyandabou. Il y aura un combo. Donc, comme nous sommes vous avez yo qui ont beau sentinelle, bah finga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir. Il y a encore un site nous découvrir la merveille dans la carte. Merci la fidélité na bino na image ya Congo. Merci la fidélité na bino na la patronne. Moi c'est Mbinga, l'insista kaka. Moi c'est Mbinga. Si on a simi micro na kana massage te, si on a lancé élément na ko ça petit traité. Merci la fidélité au bo ça na émission Bokando parce que Bokando bezala ka boy. Toko ke na mai ezala intéressé biso boara ndo. Oh ezande na mwanda kuna oseya to boara ka ndobo. Oh ezande fleuve Congo to na ngamba Brazza. So pe na ngamba to boara ka ndobo mona pe to kangi. Loko abaje apeka loko lelo Bokando bo to so tambola na zoende kwa za sima caméra. En tout cas, Grand Zoko, Zoa Zongel Moussala et Zoa Zongel Moussala Grand Zoko. Bou, to bakindo, to kangi. La patronne a kangi mutu. Olena kangambis menazu mutu. Papi les princes au Nazané Lilo. Boni ya. Ouais, merci la patronne. Tara maman la biso Yvette. Tara moni yo mwenda. Maman Yvonne mwendangolo. Tara beauté le roi 18 bébé na kati berso. Baro déjeuner na kota tatongo. Les lopé vraiment dans la vision la bisora au boira ndobo. Bozu papi les princes on a bimé. Mais bota papi les princes on niveau na bimé les sigo. Baleine à kosa. Baleine à kosa na minute on na bimé. Na makasi ya nazi baleine kolera baleine na loba des fois te baleine na kosa na minute ta uta na bi baleine na kosa ngubu na minute asali zo habité faro loba pe na ngai oh papi les princes porte-parole il y a Bill Clinton Macintosh olongwe te la ça na te la ça omoni babiso yemo aloba wumelati ta omoni babiso to batumo bat bazo bazela kaka toujours donc kolobaki papi les points ça sali boy pour baluka bazo avantage mais age wana za su age nanga tenga sina chanza ba age terba binga na sa commande international aza mutumo oyo donc international matadi ya bolinga ina za dia mutumo na za international donc na ngana pesa ba actualité te parce que na ebi gaz actualité fo ngamo na bomba actualité nanga quoi donc na za vraiment da on a dangwe monseigneur dangwe on a minito dazo pesa ba mboti na musika za Angola donc papa na Binat papa na Bilian papa na te kotika nanga ezanga moko si maman na comment voyager trop na lembanda via ba 8 heures de temps on comprend ça zolemba bien Yvonne Belgique ba monoteur que grand remonio c'est di ba monoteur Yvonne mais la émission to sala na minti aux États-Unis autant ngo les États-Unis ba tala biso on prend donc Yvonne on biso na minute voyage wana vraiment donc so na koloba sincèrement no kwa benga inga presa benga papi les princes fait to voyager yo yebi boy tout ça batu ba nous so babi que sakram tout à faire voyager tout so bomba poani ouais koto utaki ozobeta na betali solo nde na tika na Angola obeta solo ba voyage nga na kenda okende ka voyage moko ke une fois Dubaï hein c'est une fois Dubaï et puis ndenge to yoka isango eza 140 ya zolio visa tindio Dubaï maman nga voyage une fois Dubaï tabata Dubaï ba otanga na beta 3 fois Dubaï na minute on a kenda na sala 3 fois na minute on a sati commande bateau de pêche na minute photo luka batu na minute yo baki ya kubanda de comme ça msale pa nga donc na koma mutu mo beta masola ba conteneur moi gande lelo mona ba honorable Timothée Chimanga ba beta masola ba conteneur neto mona lelo ba vie na biso ba code mboka ya Willy Mushena zo landa biso musika parce que yaza mon fils na pesa de moi nanga donc vraiment donc neto mona rapenda donc ba prêtre lokola ba Willy Otoka ils ont parlé ba Willy Otoka ba prêtre nda ba jeter tant ba ça ba conteneur ngape na kota de jusqu'à ba ça ba conteneur quoi sans quand écoute c'est un fois à moi nga voyage mutu oya memanga voyage ya liboso na vie nanga oya longoli ngai complexe ya 8000 km eza vie nanga honorable Timothée Chimanga le petit Sarkozy Sankarati Sankaraza Massananga biso na na minute to international mais c'est un garçon oyo a contribué à trop et pas nanga ko pesanga ba conseil boy na boy et puis tant ou peu voyage Joanne Bandaki aza parmi batu o achaki maloba ya bien et pas honorable poto kenai ko kenena ke sélection honorable bengia e ba papi les points ça c'est important ndeni pona zoye te
eza kutu se comporter te eza ke to vandi bo honorable bi prince to okene na yo moni ba misu bazaka ko changer pays mère andeni ba mangate ba memai zo comprendre parce que tant to azala ki wana sala ki bien moi batu o ba sepelaka na kozo ya batu ezala bien mais batu misu pe ba sepelaka na ko bozu ya batu te zo comprendre pour ki ndoke banda na likunya mais yo zo mona que c'est ma za garçon mo za parent français et pour za domestique patron zo comprendre tant ayo ki kombo li solo wana appuya ki yango ata concerne yo Ariat Kajinga bazai parmi batu o vraiment ba puyaki qui est tombé yo qui ngana ninga voyager mais à partir voyage na kenda ki mon ke fungola ngaje le na ki mon na ba président Kadi Mamou Kendi na moni ba président Truman Mimpi na kuta ba président Adams Business na kuta na ba restaurant mabe na Dubai et sali lisusu ke na koma kozonga sko na ndenge na nga donc premier voyage c'était honorable mais ba voyage au tout na zongi et ça sko ndenge na nga moko ba porte-parole on batambola raté ba voyage raté il faut zela président Memayo ce que betara ba tour à Dubai président donc Angola aux autres kala qu'est-ce qui se passe des abongo te passe ngai ba voyage presque nyo soto bi la voyage on a zo ba niveau international te na kenda oyo coïncida ki voyage coïncide ki nga na père de moi nanga nièce nanga donc moi na grand frère nanga ba tout bazo landa biso na niveau internet c'est mon grand frère nanga deuxième la famille nanga o to botane libo moko archevêque bem le bobo na si ba tout ba ebie moi na ya liboso donc fille oh ya liboso oh ya vie akufaki à partir Angola tant akufi ta grande fille venait vendage et puis tant akufaki wana et tant kinga na kisasa na lo parent responsable ya famille koto na kisasa ya zakuna il a fallu na organiser matanga ndo moni la patronne il fallait na organiser matanga wana siko balobi nga na eu problème na ki la voyage na ki na Angola moi te ki na sensité na bengi noko na bien en tout cas na matanga na zui et simbate qui na voyagé et puis nous quoi comprendre qu'en réalité parce que mona qui na zaki vraiment choqué moni so yo ebika ba ko kango pendoki au moni que moi na bina kufi lelo lobby voyage yo weli voyage au tiki organiser matanga te ba ko cancelo mabe surtout biso to ba to musique moni boena bo parce que ngakutu au moins on a outil premier voyage on a eu deuxième voyage on ba moni kena surtout na ta ba président samba ba webiso na ba tu mususu to sola ba moni et puis moi nanga fatu on a bota on a pesa ndo ya mama nanga tant deuxième voyage na yaka na kuta mwana nanga zobela mukolo na komi mwana nanga apika crise ba benga nga partir repona obenga na ndako ndeni na uti kokoma ba isanga ke kutu fatu apike crise ba okene na Saint Joseph na keti na Saint Joseph la landeli ba ninga kutu yanga ba loba bilo omoni azolekisa mwana pona ba voyage vous comprenez mo mukili mais nzamba saki grâce à mona ke papier azaki innocent na landeli mwana nga biki lelo to vani kitoko mais so peut-être ndenge voyage komaki na indete yebwe mwana nga kufi lobi voyage na weli c'est sous voyage talaka interprétation ya biso ba Congo po Congo ezalaka na ba idée ya omoni tika la voyage Angola parce que nga moko mutu na lobi na tika la parce que na zoi matanga et non muta tikinga ponga ba ko tika ngate yo yebi ndenge bila zana yebi ke papi c'est un guerrier na yetia abelela ngake la bouche autorisée talaka libanga bwanga la bouche autorisée abelela na zana nga na 1000 francs bana bakolia ni babenga papi le prince la bouche autorisée sur tabela libanga bongo donc cela veut dire que ayebi kienga ngana za bosser moko ya makasi on a minute on s'est retrouvé makasi na Bill apparemment ouais wana mutu nanga yo moni et puis Bill vraiment donc pas nanga na moni akwensanga vraiment ti par rapport à quoi par rapport na par rapport à bisika te na bik par rapport nanga mo po bisika mo te otoya ko wera parce que ngana uté pas wera son wera son za vie oyo asali ke biso lelo biso tout ozala na ba papi na ba Bill na ba ferre na ba seleyo donc tout na ba babi ba tout ye viende mutu asala ke apesa lelo vous comprenez lelo pour monique to koma parce que lelo ne na obetelo ke grand frère nanga a couper la ki archevêque même le bobo mais yo oyebate mais nanzela ta on atambola ba lobani le ka le bobo te ba batala porter par Bill Clinton ils comprennent des alaga donc bangonde baza ba image siko tout ça na bango ils comprennent yango mona zo ebisa o ketin donc Bill a kwensanga par rapport quoi te par rapport quoi monique nazalaka na ba laisser aller vous comprenez ba laisser aller mon sala par rapport que na cause à la peur que ces abonga pe na voyager na ndenge na ngape na bité président na voyager a voyager na kepe na sali 2 semaines na sali 1 mois na zongi na ye vous comprenez pour comprendre que papi il faut age za la peine refungwa parce que ngande na sali lumière na ye donc on a rolo ba yango en tout cas papi le prince loba bien vraiment c'est pas facile il y a aussi que la micro à loba on a besoin de micro za mbala robot la émission bato ba otalo skolelo na kato que c'est Bill Luanda yuna ki ça programme les lekandeni ouais programme za kitoko bon yo ebi
Arménie tout peut kenda attendant ba kenda bunda parce que ndambe faut batikala pour ce bino tout boké ba ko récupérer mboka na sima donc il a fallu que ndambe tikala mais oh ba kendaki j'espère que Moussa les salama bien tous qui toujours en contact vraiment tu livré déjà 3 concerts ba bandaki ba 2 concerts ba beti na Lukapa hier samedi passé dans 6 concerts à Lukapa et puis dimanche ba beta qui ba kota ki Luanda la capitale ba beta na piscine déjà le 29 Bill Clinton avec tous ses poulets bazo se retourner na kata Kisasa pour to continuer ba programme et puis ba tourner zebele parce que moni na auto biso ma Angola qui na kenda ité mais États-Unis la zo kende parce que bike tozo ke États-Unis tozo ke na Bill Clinton tozo ke États-Unis to na contre États-Unis non qu'est-ce mikoto sala ba jeté non qu'est-ce tozo me mana orchestre tozo ke na bango États-Unis et puis ngamo européen na zaki sous contrat ya munene on a uti ko sola sur à Dubaï na ba président Adam si business na kadima mu kendi mais il faut ça na bango te ngamta on a keton to kenda kana kei to na bi ke na voyager voyage to kenda kana kati ya omoni biso to artiste passeport na ngeza artiste un artiste il faut ça azo avant il faut ça na autorisation de sortir uti na ministère qui tie art avant to autorisation uti na ministère qui tie art il faut na ordre de mission et uti na kati orchestre au président n'a autorisé Yobima. Na kata motif ezani motif nanga ezana kendaki juste pour na masolo quand même yake pour na masolo tant on a kei na komi kuna papier les points sabi faut na solo la ba producteur ndeni bo robeta biso te boy na boy tant to solo na bango na ye na kata kisasa mo kondita la boy ezandeni na pesi sko ba on les relate bas président la biso Kabila donc aza mo konza mboka akosa mamnyo tu ye morote parce que il faut na batu au bazar iskana au bazo landele bele au bazo tamola tarti DG et alors ndeti biso to zara moni batu nyor tout que ba ko joindre président Clinton bongo mako parce que baza ba numéro nete mais akana na biso tout travaillaka na e ba ko benga pour yo la patronne ils vont rolo na za na besoin na produit Bill Clinton mais moyen okutani zati vous passez par ngapoto ngano to kutana ngana osola na ezabo pesa ba contrat mususu kutu yekuta yebe bandeti na sukati ngana oyeleka papier papa signé awa boyeboy parce que na yebi yake concert obeta ndeti na plein air caché na ngona yebi souhaite obeta na kata salle caché na ngona yebi to ba yebu soli na ndeti honorable ko benga honorable Timothée Chimana ba te pres ndeni yana larmo boyeboy mutu mwaza besoin to betela na nini boyeboy c'est bon salara ngo papa na ele donc to ko chari belé donc na salara misala presque et belé na kati ya promotion ba musicien nga rapporté par Bill na ba musicien na rapporté par Bill Clinton et ni ya ba musicien tout pas na trop fois que na TV mo alo baba monai bozo kama bete tango ezaka ya orchestre ezaka ka Bill ba on bazo mona na te bonga na na kisa na TV puisque pona no loba na hotel yebo na loba Bill parce que ngane na boye naza mwana musala Bill donc na ya pona lobela Bill zo comprendre so na loba les marquis des samouraïs vous comprendre wana orchestre ya biso zo comprendre mais na oyate na bando lobela messia mo banando kumsate animateur na biso yona yende face à musana fallait kape TV boba oyebonde yoni ngasko pourquoi nga nazo lukana yaka nazo lekepa na yo po batu ba mona donc nga na lobela rande Bill nde na milito nazo lobela Bill parce que batu ba yebi ke umela na kisasa eza ko yinda parce que to uti mikolo monde tezaki omona ngo nzeta minu po saka na ngo umela cette fois-ci bazo zelasko mbabule soya zo comprendre donc ba démonstration zoya donc merci vraiment maman de ngopé une opportunité wana donc qu'est-ce qu'ils ont retourné qui ça le 29 pour te répondre des activités d'habitude normale de tous alagana chaque jeudi tous alagana cité Hollywood juste na Kasavu Bouana na Lukando numéro 10 ba autour aux Arali banda mkoye qui ça sous en besoin kutana bill jeudi tout aux alagana cité Hollywood ngana profiter l'occasion na remercier Bato ba soutenir nga musika et puis des prêts na remercier d'abord mon fils Oazotalanga Ilikolo 00243 ya Willy Moucheni na pesi mbote na grand frère propre archevêque même le bobo pourquoi pas na vie na honorable Timothée Chimangana qui ça awa nazo remercier les représentants valables ya panneau solaire na kati ya boka oyo MDD business pourquoi pas Fiston Ituku pourquoi pas na Eva la Bumba 3 fois boss na bo sanité ya José Boule na ko bossa na été na bo sanité Joe Emile Tumba serpent de Moïse et puis na bo sanité sous-souté oui boss des boss Julien Mabanza ba pour la même zone di maté na poto ba masananga bazakuna na remercier bino ba
petit frère papa okitoka londa na Londres ba Gauthier Mascotte ka na Londres ba mimi tonga ba Katilo la Banjel Muswahili ba mimi bango nyoto ba linganga ba mami Kalume bino nyoto so tokei ba côté kuna ba Paris na moni ba tunangai ba Meton Mulenda race de vainqueur bango nyoso tuka ba ona tangité ba Michael Angelou boyebi kaka na kata Bordeaux to mona na biso kaka isde kaka ndenge senga eleka Brazzaville PDG Tolin Mongo Destin Poké ya wile to kata la dégâts démonstration to le la kaka atamo loro mo sala bien malgré conteneur koti mais esenga ebima tala kaka conteneur senga bima yo senga moi geste kaka ebima kaka. Merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup Papi le prince. Déjà merci et Belé on dit qui invitation à biso parce que yo e bikarato kutani. Merci na zone de Kaza si ma caméra. Merci na Célé Dibo la grande qu'on a photo Flori photo na Londres mobile ya Marie-Jeanne Mombong. Merci na Binonyo Sobolinga Kaima za Congo. Tokutani mbala si mana Wakandobo toujours. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité kokona na te kokona rumbate ezaka site moko image ya Congo point et pas ya la patronne hein babi la patronne Yvonne Nyandabu yokala kombo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo mais yé ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte